Président Félix Tshisekedi atie na ebonga ya inspecteur général ya mampinga ma ekolo Congo démocratique général Amisi Kumba Tango Fort na esika ya général John Numbi. Tibor Nage, secrétaire d'État Molandi ya États-Unis pour na Afrika elongo na Peter Pam molakisi elongi ya États-Unis na etuka ya Sahel bapesi losako na bolongwi ya général Numbi bo inspecteur général ya FRDC. Kasi mangomba ya bitumba pona bomoto lokola lucha balobi ekokaki kozala likambo lilamu soki moto mosusu nde atiamaki na esika yango. Bagénéraux Amisi na Numbi bazali bango babale na se etumbu ya États-Unis na ya Union européenne. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi aboyi kovandisa Ronsard Malonda na ebonga ya bokambiseni. Akomi na eyano apesi motambwisi ya Assemblée nationale ete bondimami ya boponami ya Malonda bozali na loboko te po mikanda lokola procès verbal ya biyamba mitindelamaki ete. Président Tshisekedi alobi pe lisusu ete ba katoliko ba protestant pe ba kimbangiste bandimi boponami yango te mpe mobulu mozali na mboka pona yango. Baikash Cap pour le changement basengi ete lingumba lié lisangisaki bango na maponami libongolama na plateforme politique basengi pe mbongwana ya makasi na lingumba liango. Bakutanaki nzinga ya Jean-Marc Kabunda motambwisi ya lingomba cash pe président intérimaire ya UDPS ya Félix Tshisekedi. Mosali moko ya Médecins Sans Frontières abimisami na bokangami ya moko na mangomba ya basimba minduki simana pene poso misato na Sud Kivu. Akangamaki na basimba minduki uta le 28 juin.